BBM, Bibiche Mbombo officiel, toujours à la pointe de l'information. Abonnez-vous, likez et partagez. Bibiche Mbombo officiel, votre chaîne de référence. Grâce Témo, il faut la délivrance. Franchement, je vous dis. Ma communion sur Ekomele na tombe qui est dans ce qui a sali sortie médiatique. Il y a des choses où Ekomele la grâce Témo. Bon remarquer ngo. Aouta ki ko bala awa. Kalamingite a sali quelques mois à libala VIP hein. Libala poufaki. Tout le monde qui après quelques temps a fandaki silence. Et ayeko zonga na média a comme kolobela mingi fali poupa. Après quelques temps ba memi e poto. Grâce Témo comme na poto, bomoni marambo bimi. Et les autres zo loba boye ba bengani grâce Témo et pa ya fali poupa. Bomoni déjà photo na chelibino yangwana. Yango to kolobela sujet à lelo. Na ochela bino pe. Vidéo ya preuve. Oyo bazo expliquer bino qu'est-ce que et là on est sali que grâce Témo a pas fallu mission les années wala za mutu ya kati bango mo bato kati bozala wana ochela bino vidéo o et puis to ko développer ka neto mesana ko sala na bino les abonnés intelligents awa ngana yaka na news na yaka pena ba preuve na chela bino ba vidéo na chela bino ba preuve dans un loto loroti na balabala te. Parce que bino babonné, bozala rawana toujours pour critiquer. Excusez-moi le terme, excusez-moi, sorry. Mosalonga na salaka oyo, eza média. Média eza lorwa mopepe okanga mopepete. Média soki information eza okanga journaliste monoko lobate, toi quatrième pouvoir na mokili oyo boyebi très bien. Président de la République ou ba salela ye critique ba lobela ye et bongo muto mokilo ba star kaka oh star oh ya musique oh ya oh comédien to lobela bango parce que ba mi bengi ba star yango to lobela bango soki yo zo landanga ovandi na ndako to lobelo te poto yebi yo te mais bato to lobelaka bazo mi benga ba star baza bato baza public yango to lobela musala média eza yango wana bokasi musala média eza rani ko informer ko former ko éduquer ko divertir biso doit informer bino que star na bino azabo ezabongo donc botiki na biso ba commentaire boyaka ote bino ka ba vie occupez-vous de votre vie na occuper na vie na s'occuper na vie na sens ni o eza musala na osala c'est mon travail. Yo soko sala na bureau nga musala na ngeza YouTube na bandango pe kala na bandango lelo te des années. OK na ebi loko nga na osala. En plus nga awa moi je suis toujours au milieu du village. Na critique ka motute na finga ka motute na kitisa ka motute na zara toujours vérité. Au lobby au sali malamu to kumisio. Au sali mabe to lobelio parce que oza star to lande la vie non parce que tu es une star. Soko bombi vidéo na ndako to ya na ndako to landate. Michael Jackson ba no bo bimsa mona ne poani. Po asa star po anytime o bimselo nga mona na ye malgré ba bima na bango déjà ba kola anytime akobimselo nga mona ne média ko sombango. Eza bongo. Donc boti ka biso ba nonsense bino ka ba vie ba tout c'est ça to lobelango faut boya botala bino faut botala ka ba vie ba tout yo peso ko star to lobelo OK eza ka juste parenthèse hein, pour na bato ba ya ka ko ba commentaire à mabe. OK je sais que dans cette chaîne il y a des abonnés intelligents bozala wana boza toujours wana en tout cas 2024 to wana ba surprise ebele to bombeli bino awa na Bibiche Mbombo officiel bozala wana kala mingi te boza bilo wa bien ya bio dobo année auto clôturer encore nanu boye ndera boto mesani na bike année prochaine pour ça là vraiment marambo bien plus mieux dans la surprise bientôt bombeli bino merci beaucoup sujet na biso ya lelo bomoni déjà na chelibino wana grâce Témo yango to so le belango lelo parce que moi j'ai eu mal grâce Témo à cette crise na ba réseaux sociaux to moni ba lobby bongo qu'est-ce qui s'est passé boyebi grâce Témo depuis un certain temps à abando sa sous médiaté
Non, chez la bino vidéo kasiko avant de commenter nanou, mais boyo kananu oyo. Après quelques temps, tu sais comment on a grâce mo a commis kolobé la Fally Ipupa. Subitement kabo wou ba memi e poto. Ake ko rejoindre ba ningane ba confrères et consoeurs naé ba kenda ki liboso. Herbaki après quelques temps, tu sais koyoka sango grâce temo moi si a Fally. Fally Ipupa aza musicien munene oui tobo yango te sa musicien o lelo a sa la fierté ya Congo wana tobo yango te ceux qui obo yango oza chor wan toki mais ana mwasi naye ana famille naye aza pena bato azo encadré mais likambo o euti wapi nanya bimisi likambo o que grâce temo aza mwasi ya Fally ya solo to ya lukuta avant non to continuer. Non, j'ai la vidéo, Bolanda, et puis on se retrouve tout juste après pour commenter. C'est parti. Moi, na grâce. Si bon mona qui a commis warrior, et ça qui est un objectif moko, a ko détruire Fally. Et c'est un objectif mon corps. Il y a détruire Fally dans les lignes. Il y a moyen tout accoucher na Fally pour avoir sémence ya Fally. A mes mango et pas mon toi tindaki. Pour éviter objectif naie ezaki ya mwana accoucher na Fally. Dieu est bon. Qui zengi kile abande ko panza sango so be nganga ngwa pesa ka assurance ya ndenge nini pour on ya pambate bano balingi ba fe ba kisi trop bano ba gaso so be nganga ne muta pesa ki ba assurance wana abande ko panza sango ke ye Fally ya mobali alors que atikala jamais ko solola na Fally na téléphone alors que atikala jamais ko za na contact na Fally pour apporter Fally bien qu'est-ce qu'elle a fait. Kamata ki no linga abandi ko luka ba entourage a Fally abandi ko luka ba entourage a Fally pour épousa et pembe na Fally pour comme pembe nyamu na ko rêver de ba manon abi que soit comme pembe na Fally na niveau ba manon bazalara a ko accès ya ko zwa Fally et que comme ça Fally le mobile ni azo baté Fally wana nzamba batela ke na ba prière ba maman mimi ituni mais ba prière ba maman warrior ba sala yo grâce au kanto ko zwa Fally na ba prière o ba mama warrior ba salaka yo kanisi yo ko so Fally yo grâce yo a le côté nganga no wana a kosa ki yo vraiment ki zengi kele abano panzani sango panza sango ye bo ngana bima na Fally ngana ma Fally na ngolo nzambe mutasala ki makambo wana tina so bisa no makambo oyo esa mama lo ngete et l'oba mika bote to vérifier témoigner ah ba audio ba voice biso ba audio na ba voice et souka ka wana te enquête et qui net na spiritualité parce que c'était grave bino de boibité ba enquête que... Oh là là, j'espère que Bolandi et je vous informe que Grâce Temo a supprimé compte naie il y a Facebook Oeza qui a 200 000 abonnés a supprimé ngo. Pourquoi? Ce qui est innocente, Aibi Makambote, pourquoi supprimer ton compte? Parce que quand ça 200 000 abonnés, ça hésité, hein? It's not easy. 200 000 abonnés, et ça hésité. Pourquoi qu'on supprime ngo? Why? Pour apposter biloko ya Fally? Pour babengani et pas ya Fally? Binomo boyoki? La façon le journaliste Azoloba Grâce Temo a une mission pour abimana Fally pour avoir semence à Fally a même pas Kofi. Est-ce que c'est vrai? Et ça juste analyse oyoto lingato comprendre ngana bino to me campé ko analyser pourquoi en fait pourquoi arriver à Grâce Temo et créer problème ya monene boye na orchestre et toucher ti na couple ya Fally Ipupa
tomona bamanike wana bazala bapembeni ya Fally Ipupa totika omona makambo te ke non oui kofinga oui ezala mais makambo te azobima na artiste non et comme parce que grâce te moi ça elle est jolie hein, elle est jolie cette fille aza jolie alobara bien oui anytime akobima na Fally pour Fally aza mobali ye pas za mwasi kitoko eloko wana ngana yebisa bino omoni décision mibeko wana euti pa nana ketchup bondi manga po Edi Badiata aza directeur ya Fally Ipupa donc mibeko wana euti likolo ka yenda lobi ke bo kata grâce ya bo kata ye là-bas soki ndenge ni balobaka wana donc cela veut dire que balongo lié pembeni parce que a créé problème pour mon toi boy chroniqueuse ya Fally Ipupa anytime bakuta na Fally Ipupa na circuit oui bakobima eloko ezanga te Fally a mobali akoko isama mona naza jolie elle est jolie bana musubo mona raboy basi mususu bo mona kitoko boy Gisabelle o mona boy Sirène bino bo mona ka moto kitoko mona kitoko mobali c'est pas seulement moi si parce que boy sangoza jalouse pour mona bataza kitoko aleki na kitoko OK ngana ndimi aleki ngana kitoko mais moi je dis la vérité il y a besoin na basi musu ya kitoko zo mona a kitoko mais réellement spirituellement plutôt aza Sirène ana mission na ba vie ya bato makamyo ça les osimba te yo so ka na vie na yo au chaos so ka na vie na yo na vie na mobali chaos il y a aussi de ces hommes au baza ba Sirène ezaka moi cité mibali pe ya ba Sirène bazali au côté na garçon moko beauté moko incroyable je n'ai pas dit que mibali nyonso oba kitoko baza ba Sirène to ba sinyo so baza kitoko ba Sirène je n'ai pas dit ça mais la plupart diable a utilisé donc Sirène c'est tout un esprit et s'incarner na kati ya moto tala depuis grâce témo aye il y a toujours des problèmes kala mingi te makambo utako bana kombo na mais finalement moi so aza nani azo use yen qui use who is using is star nani azo use étoile na ye nani azo utiliser étoile na ye kala mingi te camarade na bango utako kufa awa chroniqueuse na bosa ndiko na kombo na ye kombo a grâce témo bimaki grâce témo abimana oyo grâce témo asali boye yango na yango kombo ne bimaki ba camarade nyonso akabona na bango ba fingana afinga bango do ye aza orgueilleuse ye en tout cas nyonso wana na kombo a grâce témo et lelo oyo aye pas Fally mais to lundi fallait qu'on a chez la bino vidéo ye mo razoloba que non na chacun on émission et c'était yesterday na chacun on émission à lobby ye mo razoloba que grâce nengo bo mo nanga boye na mobali moi si a Fally Ipupa te parce que en fait mobali ozo bimanaye aza cousin ya Fally Ipupa ye mo razoloba ki on audio yango alingi te botika na Fally Ipupa azali star na ye bandeko mambo eza compliqué après de komona ba yeko publier que ba longoli en tout cas azali sous warrior te ba longoli pembe ya Fally Ipupa moi je vous dis Fally Ipupa pour comme Fally Ipupa lelo est-ce que ba chroniqueur to ba chroniqueuse ne ba matisa Fally Ipupa number 1 ya musique Fally Ipupa azo n'hésiter bato ba ofingela kaye ezo bebisa image artiste franchement ezo bebisa image artiste bato ba mona na sima mabe Fally Ipupa na sima mana parce que bato ba baluse na sima mabe azo mérité te bato ba ofingela ye aye amemi bato déjà poto amemi ba chroniqueur poto ba chroniqueuse et sili bon ça la vie na bino en plus nga na comprendre bino bato bokanga maka ko lobela mutu moko est-ce que bon mona te ba limité osa limité parce que kanga maka na vie no ko lobela ka mutu moko et pourtant ba news ese belé ba musicien basé belé maka moko sala ese belé na média à moins que vous allez attacher de presse aux en a bulletin de paye anytime à la fin du mois ou un salaire na yonde qui ça ba tene bazwaka ba musicien bazwaka ba B50 bazwaka oui au moins tu peux en fait tu peux te limiter quoi de parler toujours de Fally Ipupa
C'est ça. Mais si on ne te paye pas, mais pourquoi? Oh, fallait à sali. En plus, fallait à payer si opportunité na bateau nyon sur ayakina bango. Alors, bozaka limité teke, bo lobela ka ngai. Parler aussi, et pas bateau moussou, musicien moussou, abeti, bo lobela. Apé si bino liberté, bo lobela, bozaka limité te. Parce que fallait pour oui, aza toujours actif. Donc, vous avez combien de journalistes qui lobela kai? Bon, ça a limité. En plus, quand tu parles de Fally Poupa, lobela makambo, oh, ya zo sala. Pesa ba preuve, abetaki na Côte d'Ivoire, abetaki na Bercy, abetaki na Arena. Nyonso, everything wana. Bon, ça kabanali sur yango, mais tozomo naka ma finga. C'est pas tous les journalistes na oba finga, mais la plupart, surtout il y a bana basi, tout le monde ba finga, ma finga. Ta makambo yo luka. O eza ko bebisa image d'artiste tonine. Et longo makambo ko finga batu, makambo ko makaba mir na ba nzoto ba parents na bango et comme il makambo o grâce mo obi mana Fally Poupa. Normalement, il a fallu basa la kabon. Ba muto nyonso za virus na F victime. Ba benga entre ko benga na bango. Nango ko linga ke non o tonge loro na yo. O sali carrière na yo, le lo komi ko futa et comme o futa yo. O komi célèbre. Moutoumon ayakaka pour a fan na yo a baby sa image non nango a permettre et loko tongi na passe nanya ngo ko permettre ngo loko no construire loko no na passe et moutoumon ka bimara lelo mama bo pia ayoko baby solo makambo et ça l'a raté donc grâce témo il faut aluka délivrance. Moi je vous dis bokanga mama na yebisa bino mama solo grâce témo il faut aluka délivrance ana makambo ezolanda ye azana makambo a sala ou bien azana makambo eza mibali mususu bande konanga obimi na eboy azu étoile nao akomo use étoile akomisio e bobolo bobi e bobolo eza tournon vide nyonso oyo sale simba te partout oyo zo kende ba omono mabe. Et loko nyonso oyo zo sala bato ba omona ngo kama be eza bongo spirituellement. Oui, on peut voir des choses comme ça physiquement. Tout le monde a comme moi si kitoko, tout le monde a le bakabie, mais spirituellement osé loko te osé bobolo ba omone étoile na yo, ba longo lango ba incarner esprit moro bo kati na yo. Partout au kende. Yo omona bato mususu physiquement bo omone bien, mais na kati na bité soko ba cha esprit ni. Soko za monstre, soko za nyoka. Sokaza sirène, sokaza nan. Asali libala ah ouais, mwana bato. Tomona ki nini Braden Show et Salami, l'enterrement de la jeune fille. Avant moi c'est bala oba salaka. Et Salami, après quelques temps tout le monde libala, asa ki libala ne kitoko. Quelques temps boy quelques mois libala ekufi. Oui. Mon balaza mabe, abimina ba camarade nyos bandeko. S'il y a des esprits aux Zolanda yo, au moins esprit à famille na yo, ba kotine de lo mobali moko peut-être mobali yo lingaka. Olinga mobali mo amnene a bogar, ba kotine de lo mobali bogar ya ba choix na yo, mais peut-être azam mutu oyo a outi pa nzambete. Aza mutu moko aza missionnaire na vie na yo. Aya bali yo. Aya a koti na vie na yo. Bobimi na ye. Ayibi eloko eza kati na yo. Okomo mo naka vie no comme problème. Ce qui est vrai c'est ça. La vie des grâces c'est ça. Toujours des problèmes. Tout le monde a qui quelque temps la fille a fandaki. Abando kanal sous-souté. Ma chérie. Prends le temps à coloquer le nzambe. Comment yo koya kamba mo ba benganyo na orchestre. Et pourtant bato bando finga makasi wana. Bako bengana za ba Jaël. Na ba Maniké. Na ba Lexi soki ba Lexi. Bango nde to moyi ke no ba finga makasi ba finga Kofi. Mais lelo oyo. Bake ko bengana yo soi-disant que obima na Fally Poupa. Peut-être pesa nango ya soloté. Peut-être moi na bato azana innocente parce que nga a nazara toujours droite na condamné mututi. Moi na bato a cause année innocente. Abimane na
na mutu mususu par exemple po ye moko alobi ke abima alobi yango na télévision asali vidéo pour nous dire que abimaka na cousin ya Fally Ipupa. Mais pourquoi ba bengane soki eza nango ya solo te abimaka na Fally Ipupa? Pourquoi? Au moins il y a des problèmes aux Hollandais. Il y a des choses où il faut lukanzambe spirituellement, il faut lukanzambe ata la vie na ye. Tout le monde qui la fille abandaki une émission moko boye awa avant libala ne kufa. Ando ça l'émission moko ya bien awa émission moko classe. Abando na mona qui dernièrement ayambi Ersil Pechanga, ayamba ki Héritier Watanabe, en tout cas ayamba ki bato. Émission ne bando kende bien. Mais soka tika la kana na allure wana émission wana. Peut-être ngeke musika. Parce que jusque là na média tout le monde au moins que azana ba business ne personnel. Mais na média tout le monde a que l'eau ça la société en fait na carrière na eto koloba. Par rapport à batu mususu nde tout le monde bazo évoluer ba Cynthia Kapashi bangwana bazo évoluer bazakana bango ba Kiri ba Malika ba bangwana bazo évoluer ba osala ba émission. Mais yé to moni akomaneka warrior akomokomisa ne warrior akomokomisa Fally Ipupa plutôt. Qu'est-ce qui yango parfois hein, na vie na biso hein, surtout neto comme na fin de l'année il faut qu'on me campe comme ça la bilan année nanga depuis janvier depuis décembre na sali nini eloko nini nga na sali eloko ni ya motuya o na sali o émission o ekangi par exemple l'émission o ekangi eloko ni ya makasi nga na sali otali bilano année yo simbi te année za moi mais année prochaine faut na lukana sala susu te tour faut na lukana beta na et ça bon mutu faut évoluer bon soko moni que vie na yo makambo esimba te lukana no longa nzambe média za lisumu te cause journaliste c'est que ça païen non au cause journaliste chrétien au cause journaliste aux pasteur aux journaliste au cause journaliste aux prophète journalisme eza musala c'est la profession osa no musa okolobela no wera olobela jibe mais osa chrétien okenda ke église parce que ni eza musala na yo nesinga moi je na chrétienne mais quand je parle na lobela ra Kofi Fally mutu nyonso na lobela parce que eza musala na ko se limité te ne na za na chrétien non il faut na lobela ka mara mwanzambe te wana hypocrisie. Et c'est pour Baba Star amboka na biso et informations na kopé ça dans le banon ça analyse makasi et les soumouté. Mais quand tu vois que non makamuno est simbate ngana lobité que vie nangé ça parfaite non biso nyos to ça ba problème nga pene na zabwe na zana o yanga problème na posa que non zambe porta problème et télémininga zambe sunga mais non ça na musana nga mais à part ça na ba problème nanga personnel les asimananga. Il faut dans le cas on peut solution. Oui, non ya, non te ya bateau, non conseiller bateau. Mais ngamoro ya ngamoro. Il faut dans le cas on peut. Grâce à ma coûte na ba problème belé. Ngapo nanga bateau on fallait ba suspendre. Zaki ba j'ai chaud. Mais pourquoi j'ai chaud malgré azo finga ba suspendre était poigne. Azaka kawana. Mais mutu o yo finga te malgré ba rumeur et bimi wana ke abimana Fally mais azaka wana. O monaka que no mutu problème e bima eza e landaye. Ba manike ba yaki wana akepa Kofi akepa Héritier azongi boy malgré tout wana finga ni afingi Kofi Olomide tout le monde va suspendre été ba benga na été mais pourquoi yo yekaka peut-être au fingi na yo te mais ba benga nyo on sakane est-ce que boyebi yombo il y a d'autres choses maman beaucoup comme na place hein ah bandeko oko comme na place beaucoup à 5 mais yo ke longa libabe yo te longwa bima kende beaucoup à 10 personnes mais ba ponika ka yo te yo o chama ke le bima kende oh tel oh mais ngai te donc il osa peut-être innocent oui makambo so le kate mais ba bimisio ba suspendre yo ponanini c'est tout un esprit hollandais là yo ma chérie luke longa zambe grâce temo ozali fimoro boy wana intelligence oui n'habite sous sagesse ezali mais luka ne longa nzambe tout monde grâce temo a supprimé compte na ye il y a 25 et 200 000 abonnés
200 000, je vous dis, hein, 200 000 abonnés à Supprimango. Pourquoi? Pourquoi Supprimango? Pourquoi? Pour Makambo Bazo le baiser à solo, soit parce que ba bengani ye, ne ba bengani ye wana, asili qui a supprimé. 200 000 abonnés za awa. Attends na Facebook on peut on a jour mon côté. Ils ont carton, ils ont rabané. Mais les lots a supprimé en pour la nini. Pour bilo ka fali pour pesa na kati to pour na nini. Ngana bino to ki audio balobi grâce temo ayaki na mission. Ayaki na mission abimana fali poupa. Pour so ba semence fali poupa a même pas Koffi Olomide. Donc Koffi Olomide a fouta ki grâce temo mbongo pour aya ko détruire fali poupa bandeko. Makambo est vraiment compliqué. Je suis pratiquement à la fin. Je vous aime bien, je vous adore, je vous amour. En tout cas, abonnez-vous, partagez, likez et commentez la vidéo. Ce qui vous s'épeli, na analyse d'angai. En tout cas, vous avez des commentaires. Grâce à moi, je vous dis, il faut le connaître l'onganzambe. Pour ce que le l'onganzambe était partout au bando qui ne bandozaka ba problème. Yondo bandozaka problème. Nzambe onini yango. Nzambe onini. Vous êtes innocente. Au sein de l'autre mais bambio ezaye. Au comme na place les loko moko ebongi yo moto yibi or ezayote. Donc ceux qui ont esprit mo réseau landela yo et inisa yo bat. Eza bat mususu alela yeba yinake kaka. Yeba sala ke kamabe. Yo zo mona nka yo za innocent. C'est tout un esprit milimo matche bat ba yinako kaka. Bat ba décevant ko kaka. Bat ba kosela ko kamaka. Yo mona ko za innocent. C'est tout un esprit. Ce sont des hôtels. Et ça, un hôtel familial. Ok? Merci beaucoup. Je suis pratiquement à la fin. Je vous aime bien. Je vous adore. Partagez, commentez, likez et bisous et bye. BBM. Bibiche Mbombo officiel. Toujours à la pointe de l'information. Abonnez-vous. Likez et partagez. Bibiche Mbombo officiel. Votre chaîne de référence.